Yaya tangu na yebisa kabino bosalaka attention. Papa na yo akoki kokoma ndoki na yo. Mama na yo akoki kokoma ndoki na yo. Ndeko na yo akoki kokoma ndoki na yo ya vie. Bokansaka ngo lokola maseki yaya. Kiaku kianga na ya. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Il faut faire très attention dans la vie. Makambo musu comme la kabiso. Ezalaka azonga. Balobaka nini? Nyama oyo aliaka lidesu asalaka na kati ya lidesu te. Ya likambo ya somo lisolo ya pasi ya kosakana te. Tokei bongo na États-Unis d'Amérique ya. Likolo ya mutema malamu. Jeune garçon akenda États-Unis abundi asomba na ndaku. Tango asombi ndaku azui mwasi na ye. Babandi kofanda kasi nanu babalanaki boete. Na ndenge ya Amérique pona apesa mwasi mukanda. Mwasi azaki na ba processus na ye. Na ndenge na ye ba yako kutana. Tango akomi posé, baboti déjà bana mibale. Maman na bango na Afrique. Ayebisi garçon oyo. Yaya yo kei osa déjà posé. Est-ce que moi ezate obenga ta ndeko na moko ya mwasi? Yaya ndeko ya mwasi asepeli. Mwana mobali oyo akei na Afrique abali ndeko ya mwasi na ndenge ya Amérique ka ndesa la akei na Afrique abali ye azui doki kuna aye na États-Unis d'Amérique. Ayebisi yeto bana ba processus de divorce. Pour n'angana bala sko mwasi na ngai leki aboya abi il faut to kabola ba bien ne surtout katika to bala i comité de bien yoka kindoki soko boy na ko dénoncer yo. Vous savez ce qui s'est passé? Tangu ya boy ake ko dénoncer ya na ye bakangi ya asana prison. Tala degré ya motema mabe. Yo kanisi nengo fundi ya bakangi yo bakotika yo. Et pesi mbilinga milinga ko sakate lisoto ko betela yo awa na mokolelelo yango yo ya to le koloba makabi beglise to pekisa kabino ko kenda ka beglise nyoso tu batu belo mona kawana ba sala ba kombo nzambe ase akima bango. Comment se fait-il que un prophète motela nzambe koni tel que Francis Tatou alobake nulle part na Nouveau Testament. Nulle part dans le Nouveau Testament, et c'est que Jésus nous demande de l'aimer, de l'aimer. Je le tatou. Atabino bato bolobaka bato ya Nzambe, ba fonctionnaire a vient Nzambe. Yango on appelle ça kofi raison. Bokantate muto asimbi Bible aleki muto asimbi pa na bon Nzambe. Donc Bible en tout au France tatou atanga nulle part Jésus nous demande de l'aimer. Heureusement bato ya maye le pe ya Biblia ba contredire. Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Bon, prophète Tatou, je pense en réalité, pour être honnête, que vous n'allez choquer personne dans la francophonie, à part des gens qui n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie. Mais vous êtes malgré vous l'exemple en fait de ceux qui prêchent les miracles et les prophéties et en fin de compte qui s'éloignent de la parole de Dieu et qui finissent avec le temps par prêcher complètement n'importe quoi et s'éloigner du message du Christ et de la Bible. Et c'est là qu'on va voir si dans les commentaires les gens sont de bonne foi, s'ils préfèrent soutenir leur papa spirituel, même s'il a tort, ou alors de soutenir la parole de Dieu et le message de Jésus-Christ. Alors, prophète Tatou, vous êtes peut-être habitué effectivement aux foules qui vous applaudissent, peu importe ce que vous dites, mais il y a quand même des gens sérieux qui lisent leur Bible, et oui, c'est vrai. Et du coup, je vais me permettre de vous lire 3 petits passages seulement dans le Nouveau Testament, où il est sujet de l'amour de Dieu, et vous risquez d'être vraiment surpris. Alors, je vous invite, cher prophète, si vous avez une Bible, hein, bien sûr, si vous en avez pas, contactez-moi, je vous en ferai passer une, mais dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15, il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Oh, quelle nouvelle! Jésus-Christ ici, notre Seigneur et notre Dieu, nous dit de garder ses commandements pour lui montrer qu'on l'aime. Kaka makambu ya ba église oyaya na yebite tolo ba ndenge nini. Au moment où ba petit chinois ba ko tambola kana ba ordinateur, ba ko yeba kana ko sala ba ordinateur, tala comment est-ce que le petit africain tala na kati église. Ba yena ba makunga, ba yena ba machette, na ba nduki, ba kata kaka Jésus. Yaya satana ngoto liaka eto kata ka chaque ne awa. Akufa ndenge nini. Kala mingi te oka ono allez, veille de prière, to kata diabulu, to kata satana, to sala ya ba na biloko ya boye. Na biloko ya boye ya. Les Africains, quand est-ce que nous allons nous réveiller? Et Pessinga il passe makambu ya boye Est-ce qu'on va pas se révolutionner? Révolution africaine au niveau politique. Yaya.
makambo esa mato mo nangote boye pena passez votre temps à l'église au salma makambo boye to kosongela yango na émission ya lelo Godin Poyi mon mboka Godin Poyi ancien président du parlement ya Kinshasa parlement provincial bien sûr aleki la télévision abandi kolela babuki ndaku na ye ndaku ne akala atonga ndaku na pasi Godin Poyi azalaka président du parlement provincial ya Kinshasa pasi oyo bandeko babuka bandaku na bango ton l'accès bino awa moko utaka Afrique du Sud ndeko ali aveugle asana premier mbisu uti Afrique du Sud aluki mbongo na ya bundi akeko tonga kishinga pembe na ye babuki yango Godin Poyi mona ki yango te kaka tango babuki oyo ye Godin Poyi nde ekoloba yaya quel genre de dirigeant autour na bango jibe babuka na jibete ndako bisi ona no emba je dois partir dans un contrée lointain nani susu babuka ndako na ete aloba moko ba policier Congo to ka soni yaya to kozongela yango awa na émission ya barbarie. Donc ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues au Congo depuis 1960. Des choses méchantes. Non, c'est-à-dire qu'il faut trouver un autre nom. Vous voyez une avenue comme Allée Verte. C'est rangé dans ce qu'on appelle des libérations sauvages. C'est stupide. Je ne veux pas... Je vais animer une conférence de presse. Mais comme je saisis les chefs de l'État par rapport à cette barbarie, et c'est ça des choses. Avec ce genre de choses, je vous dis, la paix au Congo, ça ne sera pas pour demain. Lorsque vous ravissez, vous détruisez les biens des gens, par haine, je suis victime d'un complot. Un complot. Je préfère vous le dire. Vous avez suivi une aventure, là, un rapport bidon de cette Cour des comptes des cons. Tout commence est parti de là. Ça c'est fort. Je préfère le dire parce Cour des comptes. Il faut vous mettre à ma place. Une Cour des comptes, vous allez voir que lorsque vous, du moins ceux qui suivent, qui ont visionné la démolition illégale haineuse de ma maison, ils paieront cash. Ça, je vous l'ai dit, moi je crois à l'état des droits. C'est confirmé, le général Chiwewe, aux arrêts, en trahison. On a évité qu'est-ce qu'il a trahi, mais tout à l'heure qu'il a dit, hier, l'Obaki a trahir Batunion, surtout, mais sauf 2 personnes à trahir. Il y a Liboso, Nzambe, il y a Fati Beton. Pour la commission, pourquoi est-ce qu'il a été trahi? Trahison de qui a n'engagné. Bah, monsieur Bisso, nous avons une conversation avant d'aller et ça solo. Et c'est le kuta. Bah, qui m'a dit que chasse n'a pas politicien, n'a pas généraux, n'a pas militaire, katangé. C'est vrai ou c'est faux? On va en parler dans cette émission, mesdames et messieurs. Tous les jours, et ça n'a pas tout mis balé, n'a pas trahir bangote. Amen. Batumi balé. Tu as dit bosso nzambe. N'a pas dit que ça n'a pas erreur nyonso ya mokili. Mais qu'on trahir nzambe. Amen. Yami balé papa. Béton. Amen. Amen. Béton. Fati. Président. Jamais. Jamais. Maman. Tata wana. Namanda moko. Namanda moko. Amen. Après c'est qu'il y a 3 étoiles. 3 étoiles. Après c'est qu'il y a l'imoso. Attendez. Après c'est un balai. Attendez. Après c'est un sac. C'est bon. Jamais. Wana. Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne yebite. Yaka tokisina metro chateau ngutia da kayau. O kayau awa. Uzomo no kimbondo. Oh la. À Paris. Jela na oyeba asaka mon lazabo asaka so mina bila metro. Papa mukolo boya takota bukata musanga. Bisa batani ba mingi. Tanga.
awa toza awa nini awa toza awa yaka sikomi na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye mpona kolongola matampo ba mama banduki ya ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza oya tena ngo Nicole Malonga. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso tubozwami. Merci na confiance et fidélité bozali ko continuer ko pesa programme Oyo Radio Lokole masolo et pas wapi chaque fois toyaka ko solola makambo zali koleka na communauté na biso africaine générale mais mingi ya biso batu Oyo tolobaka lingala kombo na ngai Fiston Pelende tata Sedeke ndeko boka bengi biso mikolo ya poto. Mama na papa bala mundele albino papa Fiston mobile na ngai ya mundele asepelaka na Radio Lokole makasi. Est-ce qu'il y a pas moyen au banda ko sala pe émission parfois tant juste en français ou ba de kambuté mais biso mingi mi to sala ka émission na lingala mais de temps en autre to ko banda ko ba pe en français pour la ko faire comprendre mais notre objectif c'est de promouvoir la langue lingala hein ndengo wana mais heureusement c'est ka YouTube comme dans système ya partout la biso soko lingi ndeko a comprendre les solo et comme na option o lingi eloba na français elobi na français o lingi eloba na anglais elobi na anglais jusque là na petit à portugais c'est que comité mais c'est facile soko na papa na ndako au fini option na to koloba bongo ekoloba na français et comme ça te ça le kolanga première fois na film ya Yesu na lingala na surtout ka et ça la kana via ça côté ya matete na ole kabona wekaka ozali mokonzi ya bayuda olobi yango nini Yesu aloba lingala na betelo ya master bandimanga ite nzoka technologie comme des avancé donc au compte d'option na YouTube au beti yango télévision na yo émission na yo Radio Lokole ekola kisa bongo to ekoloba bo ezola kisa ekoloba na français to pe na anglais ça dépend ndengo lingi bat oyo ba comprendre message na langue oyo yo olingi yaya soki mbali boso ta la biso de senga kana yo s'abonner tout s'abonner ko yaya tout on a besoin comme 60 000 membres et on peut le faire. J'ai confiance na tiaka motema na ngapa na bino na tiaka maela ngapa na bino mbote na yo mama Emezola première de la classe papa Samuel Miguel mbote
vous allez ébélé Marie Bivens tout le monde na te mikolo oyo mbote na première dame la Belgique maman Marie-Thérèse maman Boboto mbote na yo merci beaucoup la bosanité maman Tabita mbote merci bosa ébélé Jack Bauer puissance depuis Bundes merci beaucoup na confiance peu fidélité vous allez chaque fois là pour soutenir Radio Lokoleto vous na pété bandeko oyo ya soutien na plateforme ba veuve na ba orphelin ya bo soutenir ka ba veuve na ba orphelin $1 na yo minimum au pesi na fondation ko soutenir ba veuve na ba orphelin benga biso côté na fondation ya soutien ba veuve na ba orphelin au soutenir ka ya rappelez-vous et ko ça la sengote ce qui $1 na yo a pamba et soutenir les orphelins et comme ça c'est noté ceux qui orphelins vont comme licenciés pour $1 yo contribuer à qui wana benga biso merci na bande ko ba soutenir merci pour bande ko oyo banda ba kota na plateforme na nous ba ta chance à copier ta €1 mais nzamba ko chemo te ba ngomba ko pesa kaka di kambute on est ensemble tout na papa pembeni tout na mama pembeni oyebite tout ça a besoin ko koma 60 000 membres na radio Loko télévision 60 000 abonnés. Tout n'a papa, au sabona, maman, au sabona, yaya moisi, yaya mobali. Parlez de cette émission dans vos plateformes. Parlez de cette émission dans vos maisons. Parlez de cette émission dans vos compagnies. Et si vous allez à Kinshasa, partout vous allez à Kinshasa, yebisa bandeko, tout n'a bango. Pour yebisa cela, papa fistonté, papa abeta ramasolo, ba histoire vraie dans le monde entier. Partagez yango, partagez, tout le à chaque fois. Ceux qui solo oyo, intéressés au thé. Peut-être ekosungande komoko songolo besika moko pakala tangu yo oko partager yango. Voilà. Yambo to kota na information du jour on a pesibino tikana bete lona lisolo bande ko ebele ba yike benga pas fiston. To sali moi 2-3 jours o beti ma solo te ka information na bi oui kenda ka to ni mouvement ndenge kendaki. Vague e makibiso to inga to kena na suka to yeba esuki ndenge ni sika bo to ko bete to zongeli ko bete la yo ma solo au mesano mais il faut pas nous tenir rigueur chaque fois to banozala na émission ya autre direct bande ko na biso ba ko pesa ka conseil comment vivre na mabala moi si ya libala akoki ko se comporter ndenge nini baso ba uta ka Angola na ba uta Kinshasa mutu auti Congo ayemba la moko na poto na mutu auti Angola ayemba la moko na poto na mutu auti Angola ake Turquie akati ba dingi ma mai ba na comportement moko toko solengo lobi na emission bozanga te toko zo ba vie et ba vie ba tebele bele yo pa mso lingo participer yo tindela biso audio pour émission toko enregistrer donc oki dem ma obi tindela biso audio comment tu trouves 3 catégories à basi wana et puis moi si célibataire ça na valeur toi ça na valeur t'es sans moi si femme seule avant qu'on lia biloko moi si ba ba propreté à moi si ndenge nini na toilette na cuisine na elate libanda to ndenge nini tindela biso ba audio expliquer to diffuser yango na émission oyo ekoleka lobby yana lobaka chaque fois tout ça la attention na mokili oyo tant lobaka nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes bokantaka yango maseki maman rabenga na se rappelle toujours là papa fiston il faut lobaka nous vivons dans un monde où il y a plusieurs portes na bi oui maman. On peut vivre dans un monde où il y a plusieurs portes. Mais moi, je te dis que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Nandanganini, oh, nandanganini, kasi mukili yango, cimetière est un monde. Zamba est un monde. Mai est un monde. Car monde on est un monde. Donc nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Oyebite nani akosala yo mabe. Et puis tu vas yango chafana, là on est bandeli. Mutu oyo asala kama beto. Nyama oya liaka lidesu a polisi yango a bebisi yango azalaka kaka na lidesu tala batu ebe na famille o basala bango mabe ata na famille ata banani ezalaka ba proche pona ba de tour yo bakozwa kaka proche na yo okomona mutu mususu batu ya famille bazo combattre propre frère na bango batu ya misika ba supporter batu ya famille ba lingite évolution ya frère na bango ya sœur na bango okomona maman azo malmener propre mwana na yemoko mwana azo malmener propre maman na yemoko bandeko bazo malmener propre ndeko na bango moko neti solo o epesinga ipasi ya to kina États-Unis d'Amérique ya mwana mbal au monde de photo wana bakangi na États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé ya? En tout cas, l'Afrique sera l'Afrique est un problème dans l'Afrique nyonso tout ezara ndemo Afrique noire.
mwana mobali oyo akenda États-Unis yaya ba perception de kombo na été to na kombo na ye akenda États-Unis d'Amérique a Wumela Nzambe asali grâce à joie doki na ye tolobaka yango chaque fois au commune mboka moko songolo il faut s'intégrer pendant qu'on s'intégrer luka pena mukanda ye a s'intégrer a joie pe mukanda doki ya bien et comme ta niveau a sombina ndaku bien véhiculé tout célibataire ndenge balobaka il n'est pas bon que l'homme soit seul aluki molonga na ye akutana chéri na ye moko boy kaka les États-Unis kuna chéri wana bakambi ba papiers aina mobulu alors que ça pas mike ebane ko simba sima penate mais basala ki précédé baboti mona liboso baboti mona ya mibale bakomi na bala mibale bafanda ka ndaku moko mwasta mbale maintenant babala ni pa ya bura matata basala mwasta mbale basala ka ndengwana boyi makambo ndenge ezalaka alors tango ko makambo ya kobalana c'est très bien. Comme non, ça va te rebattre dans la mairie, au reçoit Mukanda, quand ça va comme le processus. Et c'est-à-dire que dans le non, na décembre, en fait, na janvier, bakende kobalana. Alors, qu'est-ce qui s'est passé si quoi? Ba parents en Afrique, minka ba mama. Papa banda okenda osunga kabiso oui otina kamalo kwa kolia badakuru balia ka meto lingeske moi ezate ozakuna yo moko ozo ndeko ya mwasi oyo ndeko ya mwasi ote ko sa classe aya kuna abi bon ma pour ate ça tombe bien na zo ya vacances en Afrique ceux qui na yé vacances kuna na kozwale ki nanga to bay na les moyens les plus faciles aux États-Unis et c'est là qu'on gagner green card développerie pour la base libana ndenga ba réfugié HR au Canada moyen qui toko mbala moko na doki soki raté HR ndenga doki au bet développer raté yango na ndenge ya mariage mobali pena ko ya balio ozui doki au Canada mikili en poke États-Unis ndenge yaya oyo asali pa leki na yi yaya a longo États-Unis a en Afrique a keina mairie a bali leki na ya mwasi a baile qui n'est moi si ba pesi moi da ba pesi visa na so comme les États-Unis en green card en bonne et due forme ba tu belé ba sala yango ba sala kayango ya ba te belé ba ko conserver mi canal ba on dengo na yebi famille mo na Londres famille wana bango nyonso ba kenda Londres mutakenda ka liboso da ya na bango mbali ya na bango ke mbala akei kuna Londres ayena kisasa a baile qui n'est moi si azui mukanda akei poto ba umelie ba divorcer tant ba divorcer legne ya mwasi aki abali ya ale msombali ye kuna ke abali legne mso ya mwasi ba koma bango nyonso tu na poto bana na bango ba boti kuna ba déjà ba anglais n'est-ce pas ba ko ba idéologie mwana ke abali cousine na ye mikanda amata bango tu ba kena na Londres et ça la makanango pour la ko bomba mukanda ko pesa mutu mso ki trahi yo opesi mutu ya famille na bino. Je crois ndenge mwana mbali wa ndenge kusala asali pe bongo très bien ya amatipe ayeti na États-Unis ba comme na États-Unis d'Amérique tant ba comme wana année ya liboso année ya mibale année ya misatu lokola siko akomaki kutu mutabisa makanisi wana mwasi ya ye garçon abi comme ça pour me ate soki belle sœur pas linga ya promte yo olio bala ngai peut compliqué yo kende balaye azwa gota comme awa bon ça la mois 200 mois 305 ans au divorcer et puis donc ngala sunanga mukana po ngala sangana ba séjour ngama mike za normal yesoka ye aux acteurs autour il est malamu moi si malamu da bimsaki makanisi wana po asunga belle sœur na ye belle sœur a commis une année 2 ans 3 ans 4 ans en coquille sikoyo ya ebisiye. Bon, 4 ans, il y a un processus, il y a divorce. Il y a un divorce par avocat, il divorcer dans les kinaye, comme maintenant, moi, c'est officiel dans Mukanda, pour na azopi makati yakobala moi c'est azopi Mukanda normalement comme américain. Il y a les kamuya somo ya passe peu mawa. Les kaboyi, on a divorcé. Na divorcé. Fortune osalango awa bomengo osalango awa na to bala ki communauté de biens ceux qui te divorcé il faut to kabola bloko katikati ya makamni olo balanga wa makambuni olo balanga wa abina yepso ka ndengo wana na ko divorcé te soko nto divorcé la snelete oyo il faut bloko katikati soko boyi na ko ne funda lokola pam mbila
Mambo sala. Ya ezwa ta ba 6 mois ba 8 mois discussion ndengo lokola maseki. Ya bi okozolo ko bokote na sina spécial de piste de 4 ans 5 ans mané ngo na États-Unis Luka déjà vu leki ya boyi. Chose grave yaya leki akena ko funda na pambu na matari afunda pambila. Tala ya sambal ngate asa ya nga alobi makambu ndenge lekaki ya omoni makambu sta mbundele moko akoma au seri makambu na mikili ezaka biso moko. Il y a certaines personnes au mutu na ngoko ba mpesi na ebité est-ce que likambane ngoko loba mbila abi aiza ndengo wana sala PV sali PV ya baya bakanga mobali wana na miti butoloba asa na kasho avocat foya fa ko bakalo suko na éviter tant avocat ko ya processus za ndenge nini ba ko condamner so ba ko condamner combien to ndenge nini mwasi na ye siko na bana mibale bana problème mais na tuni ba tu moko mbalo abino mo bala ko sa na mwa chance ba condamner ya ko bima po bana na ye ba sa ba américain abota bana kuna kasi leki na ye oya fundaki ya kanti ya ko bika ya ko bika te. Pour et ça déjà faux mariage à l'okuta yepe il faut pas interpeller aya koloba so qui va refouler yeko va refouler facilement pour attendre les locaux morts contre les États-Unis les locaux morts contre les États-Unis zemité moi na télé va refouler facilement pour fake mariage mais yeko tata ba katele mobali wana akoba pona bana ba ko défendre ya tala ba famille autre que na koluka tala ba famille autre que na ko aider aya atayo moko na niveau ya boyi ata yo moko o ede famille mabe o ede te mabe tala siko le kambu ya boy yo ete yote yaya ete yote belle sœur andibi kutu bakende ko bala leki po aya na poto azwa mukanda ya sûr tant ba divorcer yepa na mukanda ya sûr so ngi mwasi mabe alingi mama ko non wala talinga ete tokenga na so mukanda ya tala batu ebe na vie batu o ba ruina vie na bango ba bomisa bango ba propre membre ya famille na bango ya na éviter ça la kanini yango na benda ba parents ba toyi tant bana ba okola la kisa bana bolingo entre bango na bango yebisa ke ndeko na mobali azali le plus grand bon déco le plus grand déco ya mukidok amour wana foza tant ndeko na moi ça mbasa la problème bo ça la union fait la force bo sunga ndeko ya bino wana bolingo eloko ya monene okati ya lingomba tolingana pe tosalisana na bolingo ya nzambe ya amour pour chacun yango epa ya famille cellule de base tala sikabwe ndeko atiki mwasi na ye na bana mibale asaka boloko soki ba ko avocat soki ko suki la ndenge toko zonga li supo ko isabino mais mwasi oyo leki na ya mwasi croyez-vous qu'elle va être épargnée ye ba ko interpeller te ba ko interpeller ya koloba ba ko kanga payer pour ça ba kangi o wana pour na faux mariage ye pe ata concerné non est-ce ba ko bigisa ye tala ko tseki tala ko mamba o to loba kité to lobi à bon entendeur sali baba fiston siko yo o so ba coopération hein kuto mona grand absent ngai ko bala ngai pona ke de na poto siko ba ko sala ko système ya to betika ali solo le ça rappelle to betika ma solo oyo pona ko nuire ba tuté pona ko bebisa ba réputation ba tuté pona ko bebisa ba réputation ba famille ba tuté mais pona ko sunga isekande kwa koyaki yo okoyate oyo zali émission éveil ya conscience ya to taba j'aime tout ça ba j'aime ko taba j'aime petit commentaire to partager émission ya c'est très important mais monsieur ça la rapport na bino o to ba quitter to lobi voilà yaya makambu ya ba église oyo to na yebi to ba yango na munoko nini to ekolo makambu église tongo butu pokwa ba prophète yango ba bimi ebele o ba pasteur o ba apôtre o ba na yebi to kusuka ndenge ni yaya mais ça la attention na lobaka yango chaque fois soki oyiga o pasteur moko ata bakataka mutu nzambe kombo ekenda sango bazaka su ya nzambe ti yaya comment se fait-il que d'ailleurs yeko atala ba scandale ebele prophète azala prophète au pasteur Francis Tatu prophète hein Tatu il a dit ça tout haut à ce qu'on le la télévision tout haut que passage moko te na Nouveau Testament o yolobi que
Jésus nous demande de lui aimer. Oh! Est-ce que bino bato botanga la Bible? Croyez-vous que boleki biso totanga la Bible tena bonzambe? Nazo pesa mo pas raison hein. Tanga lobaka. Boka certaines sont dans semi Bible avec dans semi pas ou na bonzambe. Francis Tatou nenga zali wana. Do ya tanga Bible bande do ba na Genèse tina Apocalypse. Amona te verset loba bolinga nzambe. Do je bo emengai. Amona ngote. Heureusement qu'il a été contredit. Suivez ceci. Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Bon, prophète Tatou, je pense en réalité, pour être honnête, que vous n'allez choquer personne dans la francophonie, à part des gens qui n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie. Mais vous êtes malgré vous l'exemple en fait de ceux qui prêchent les miracles et les prophéties et en fin de compte qui s'éloignent de la parole de Dieu et qui finissent avec le temps par prêcher complètement n'importe quoi et s'éloigner du message du Christ et de la Bible. Et c'est là qu'on va voir si dans les commentaires les gens sont de bonne foi, s'ils préfèrent soutenir leur papa spirituel, même s'il a tort, ou alors de soutenir la parole de Dieu et le message de Jésus-Christ. Alors, prophète Tatou, vous êtes peut-être habitué effectivement aux foules qui vous applaudissent, peu importe ce que vous dites, mais il y a quand même des gens sérieux qui lisent leur Bible, et oui, c'est vrai. Et du coup, je vais me permettre de vous lire 3 petits passages seulement dans le Nouveau Testament, où il est sujet de l'amour de Dieu, et vous risquez d'être vraiment surpris. Alors, je vous invite, cher prophète, si vous avez une Bible, bien sûr, si vous en avez pas, contactez-moi, je vous en ferai passer une, mais dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15, il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Oh, quelle nouvelle! Jésus-Christ ici, notre Seigneur et notre Dieu, nous dit de garder ses commandements pour lui montrer qu'on l'aime. Et chose encore plus étrange, prophète, vous allez un petit peu plus loin au verset 21, il est écrit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Vous voyez, c'est incroyable de lire le Nouveau Testament. Enfin, Jacques, chapitre 1 au verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc effectivement, on doit supporter la tentation pour prouver au Seigneur que l'on aime. Et oui, cher prophète Tatou, aimer Dieu avant tout, c'est pas seulement le dire, c'est surtout le prouver, mettre ça dans ses actions au quotidien, garder sa parole, la lire et l'appliquer tout simplement. Donc je vous conseille de lire la Bible, vous verrez, ça peut vraiment vous être utile. C'est pour ça, mes frères et sœurs, faites bien attention aux enseignements de ces soi-disant prophètes, apôtres et hommes de Dieu. Car regardez comme aujourd'hui, quand on regarde dans la parole de Dieu, qui est une parole qui ne changera jamais, on voit bien que leurs enseignements, ils viennent pas d'ici. Soyez tous bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Kaka na makambo ya ba église ya to ekoloba tongo medi pokwa. Bo pesa ka ba pasteur mongo te bazali ba escroc, bazali miyibi, ba fonctionnaire avec Nzambe, bazoko lia bino ba mbongo. Mbongo wana bo pesa ba pasteur. Est-ce que boko ya na ngote na fondation soutien aux veuves na ba orphelins? Zwata mbongo na yo kende ko pesa ba veuve na ba orphelin ko pesa pete ba to anzela muta biso on a souffrir ko pesa ba to ante ba mutu ba aventurier on a compris o komona na bana miki ba kotu na jewana ba kosaka ba solo ba kote biso ndako awa ba violer biso ba sali boy o nga boy na ba lokuta zwa mbongo na yo yaka nango ya soko ko s'associer na radio lokole to pesa to soutenir ba fondation. Tous de la ba veuve na ba orphelin mingi ba orphelin pourquoi na so ke na orphelin na o za orphelina ba les tickets ba ali awa ba ko mape batu ndenge radio lokola salaka sikoyo yo si monge pesa ba pasteur ya tara église oyo na besa ka solo a église moza na poto kuna oyo ba kenda ko komisa ya ba église tout na poto ba komisa ngo la ka ba aspel organisation non gouvernementale bazwa ka ba don la social bazwa ka ba mbongo to sa mbongo to futa salle lokuta ba pesa ba mbongo a salle ba pasteur ba kenda ka na mairie kuna na social ko pesa bango no au moins ba congolais ba liwana ba congolais ba liwana baza ba to ba kimba guerre na mboka na bango ba africain généralement ba kimba guerre baza ba décraquer mental yango wana na sangisa ka bango ba passer lo lwa na sangisa ka bango pona to conserver bango mentalement ba kitaka mais ce qui me peut faire bango yé
babelaka babomba ganga pam mundela tuna bango na ndenge ni abina ndenge nini yena so video yango mona kala ba video bazo ba video o ya video ya culte wana o bo tuntuka o sambela leti ba sambela tala na niveau ya sambela o za sambela na bana mike na Chine bazo sala ba cell phone ba téléphone bazo ba comment monter ba ordinateur ba computer mais bana mike Afrique business église. Et moi, on a été bien, bon, si on a mouké, on a à côté à Barcelone l'armée. Ça, c'est n'importe quoi. Boé, pena. Bon, bah, le tout travail. Bah, eh, si bien non, déjà, tu lié Satan, donc, la grande campagne d'évangélisation, tu as loué campagne, tu as lié Satan, tu as caté Mickey, boé na machette, boé na mama boka. Boé na mama boka, boé na machette, monsieur Bakala Minduki, a tiré Satan, bomaye. Mais le bilango, Satan a diabou à zongi. Est-ce que ça vous interpelle pas? Tango bo tuntuka ya soko dans l'église au sambela au moins les caméramans aye panza caméra wana yo bi dans gros gibier donc ta ko na social akola ça pas moni bango ba ça ba décaquer mental tande ba tuntuka ba mna ba j'assume c'est solo hein soko dans l'église au sambela calmement ça ne vaut pas la peine de tuntuka rendez-vous parce que vidéo na bino wana ba ko lela ngombongo ba pasteur est-ce que komi et ça matière pour nous là en bon couper ça va en bon côté ya ba ça la business ba ça la commerce papa fiston autour ba pour ba pasteur para tête sur la pembe mais bien sûr il y a de vrais pasteurs au ba ça la nzambe na motema moko bazali baza 0,70% 0,70. Donc, 99,30 wana ba faux pasteur le kuta ba charlatan ba escroc ba zo kolia binombongo. Mutuma ko azole ka biko na TikTok we. Na ko yela ye ba ko benga ikomboni mutango le na TikTok boy. Ah. Ba ko benga évêque ya mboka. Évêque ya mboka tika escroquerie. Ozo escroquera batu. Na ko ya pona dossier na yo. Tika ko escroquer batu. Bota la église en Kenya. Oh, tu l'as quitté. Tolobi. Voilà. Yaya, ancien président, il y a assemblée provinciale, la ville provinciale, il y a ville à Kinshasa, moi n'amboka Godem Poi. Tu vends boy, tu tailles na ba itando wike, atayi kolela. Ba bukinda kunai. Opération o ezaki bazo buka banda kuna kisasa, to banda kola kisango utakala. Babuka pena ndaku oyo jibe atongola ki mama na ye mama Lusambo Agnès babuka yango babuka ndaku ya mission on comme nani je dois partir dans un contre lointain comment ils assunan ah et ce jour là je serai dans la joie comment ils assunan mission ah Aimé Kanou babuka ndaku na ye so beba ngote babuka ya jibe tena ya Aimé Kanou. Moi, namboka moko alungwa awa na Afrique du Sud, à Kenda, na Congo, à Kangsama, on est à Passy. Hein? À Betty 15 ans en Afrique du Sud, à Betty Ebende, à Sali tout, à Sali échafaudage, à Bati Boye, à Komboli Balabala, à Kangsimbongo, on a 15 ans en Afrique du Sud. À Kea Tongima Kishinga Pembaye na Masina. Babuki Yango. Nyoso wana, o toko kinbo po, toki kinbo pe, toki kin propre na ebité. Mais bino ba ko tekela banda ko wana tango tekela mutundako et siko entre parenthèses soit disant ça mabe mais tekela ba pour nini Godem Poi bana ba buka ndako azalaka président ya parlement ya Kinshasa amona kate kaka tango babuki ndaka Godem Poi mais les policiers congolais n'ont pas honte yaya. À l'équipe à la télévision, babuki ndaku nangai, ndaku nanga somo de peuple comme Mobutu, babuki il faut foutre yango na côté de ce pas chef de l'état. Honte à toi Godem Poi. Honte à toi. Si et seulement si opération en ezali. Donc bato babuki bandaku na bango. Baza congolais, toi tu es plus congolais que batouana. Toko kilo mawate. Moi qui mukeba yazali awa yo grâce à yo bosala sogini complot en pleine immunité parlementaire bo kanga mai ki mukeba ba émoliment na ye
Bosu yango ya 3 ça a été toi Godin pour tu étais là. Si content que ya libango yu chaku mono sekate. Ta na Godin pour. Est-ce que yo maman le bala est-ce que on s'appelle naïe et puis aller plus loin. Oh, si je n'étais pas pasteur, n'enga que na Goma. Quand on dit que n'enga que na Goma, automatiquement on sait voir que n'enga chose de bananga. Il dit ça à l'aisement. Mutu a comme une intention à golo bandengo wana seka ça déjà kuna. Tana Godin pour. Barbarie. Donc ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues au Congo depuis 1960. Décision méchante. Non, c'est-à-dire qu'il faut trouver notre nom. Vous voyez une avenue comme Allée Verte. C'est rangé dans ce qu'on appelle des libérations sauvages. C'est stupide. Je ne veux pas... Je vais animer une conférence de presse. Mais comme je saisis les chefs de l'État par rapport à cette barbarie, et c'est ça des choses. Avec ce genre de choses, je vous dis, la paix au Congo, ça ne sera pas pour demain. Lorsque vous ravissez, vous détruisez les biens des gens, par haine, je suis victime d'un complot. Un complot. Je préfère vous le dire. Vous avez suivi une aventure, là, un rapport bidon de cette Cour des comptes des cons. Tout commence à partir de là. Ça c'est fort. Je préfère le dire parce Cour des comptes. Il faut vous mettre à ma place. Une Cour des comptes, vous allez voir que lorsque vous, du moins ceux qui suivent, qui ont visionné la démolition illégale, haineuse de ma maison, ils paieront cash. Ça, je vous l'ai dit, moi je crois à l'état des droits. Vous allez voir que parmi ces gens-là, ce sont les mêmes qui avaient travaillé avec la Cour des comptes pour tromper que moi, on avait versé des millions sur mon compte. C'est quand je me suis levé qu'ils ont reculé. Et c'est le même groupe qui va casser ma maison. Et moi, mes biens à moi, je les ai acquis à la sueur de mon front. Pas comme les autres voleurs. Donc, quand ils ont échoué, ils vont du côté de la maison. Et pire encore, pour démolir une maison à Kinshasa, il faut au préalable un arrêté des affectations du ministre national de l'urbanisme. Ils ne l'ont pas fait. Il faut un arrêté du gouverneur. Ils ne l'ont pas fait. Ces gens se mettent, c'est-à-dire qu'il reste maintenant seulement qu'ils commencent à entrer dans nos maisons. Ils vont ravir même nos femmes si nous ne résistons pas. Moi, je vais résister. Mais je préfère, vous allez voir ce que je veux. Ça sera événementiel. Mais comme j'ai saisi le président de la République, je ne voulais pas, au stade actuel, déployer l'artillerie lourde. J'attends quand le chef vous va... n'avez pas construit anarchiquement. Il faut archifer. Mais cette maison existe depuis 1960. Les plans cadastrales, je peux vous l'envoyer. Depuis 1960. Et les certificats, c'est les certificats de la République d'Isaïr. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas ces balivernes, ces bêtises où quelqu'un peut quitter chez lui, aller casser les biens d'autrui. Avec moi, ils répondront. Mais comme je vous dis, par respect pour le président de la République, je l'ai saisi pour qu'il voie là où nous sommes maintenant, donc nous avons touché les fonds. Je sais que maintenant que je parle, ils peuvent chercher à fabriquer des arrêtés. Mais j'ai déjà tout verrouillé, j'étais au journal officiel, j'ai déjà récupéré tous les répertoires. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vécues dans ces pays. Les gens condamnent ceux qui font des rébellions. Il faut commencer par condamner ceux qui provoquent les autres. Vous pensez que si je n'étais pas pasteur, vous allez me voir moi aujourd'hui à Kinshasa ici? Mais si je n'étais pas pasteur, vous m'auriez entendu à partir de Goma. Mais je ne veux pas le faire, mais je préfère vous le dire. C'est toujours bien de condamner les rebelles. Mais avec des choses comme ça, qui peut accepter ça? Quand je construisais ces maisons-là, la plupart de ceux qui ont détruit, comme aujourd'hui ce sont devenus des milliardaires, n'avaient pas de chaussures. Alors vous allez venir comme ça ne passera pas. Vous pouvez me faire confiance. Oui, mais... En fait, ça ne passera pas. Mais je voulais vous faire voir les irrégularités. En droit foncier congolais, une parcelle cadastrée ne fait pas partie de l'emprise publique. C'est fondamental. Mais lorsque vous avez des autorités qui ne connaissent pas ça, alors, c'est-à-dire que nous avons touché les fonds. Merci. Donc, je vais revenir là-dessus. Je demande à la population, merci pour le soutien, merci pour les appels. Par respect pour le président, je vais attendre pendant des semaines. Et après, je cracherai du feu. Merci beaucoup. Pour cette maison-là,
on va me tuer. Mais on ne va pas me tuer. Je ne veux pas mourir. Je vais me battre, je vais récupérer mes biens. C'est honteux. Vous prenez C'est honteux. Et je vous l'ai dit, je demande au peuple congolais, avec ces comportements, oublions la paix au Congo. Merci beaucoup, pasteur Godépoy, surtout oublions la paix. De votre intervention. Vous n'avez rien avant, il y a de cela 5 ans. Vous n'avez pas de soucis. Merci. Et vous, aujourd'hui, vous prenez le courage de venir casser ma maison. Monsieur. Voilà, merci. Donc, comme j'ai dit, par respect pour les chefs, je n'en parle pas parce que je l'ai déjà saisi. J'attends la suite. La suite. Mais on ne va pas permettre à Léopoldé de revenir au Congo. Voilà, merci. Voilà. Kaka la politique ya dans le baki ya ngone bandela. Tokoso la makamu oyo ya général Chiwewe. Apa fisto côté ma politique oyo na habité. Eza mboka na biso. Bwalu bajitunga soki to lobeli yango te nani nda kwa kolobela biso. To kokota en profondeur te mais to pesa bino information. Il y a certaines personnes oyo balandra radio lokole. Soki to lobi yango te eleki inaperçu malamu te. Général Chiwewe azali ozare. Général Chiwewe azali nani? Azali mutu oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutaki na gradation général major a matisi ya pesi étoile liboso étoile mibale a comme si 3 étoiles donc a comme excusez-moi général de corps d'armée ba kolongola yi bale ba akize na trahison na ebité trahison ya nini na sa trahison nini na ndenge on ne sait pas ba keimi ko publier ba audio na yoki ka ba audio zali menga na yoki ngona nte na zo yoka na biso batu ba publier même conversation na bango na batu oyo ya ba rebelle na yebité. Alors, biso loko la radio lokole, soki to yebi le kote, to lingara kobenga na no ba expert muto ayebi en matière à ko expliquer biso. Kasi yambo, to yamba invité na biso, to tala nanu. Ndenge général Chiwewe abanda koloba. Ya. Mouchard, tato ke université. To benga ba mouchard. Ya très akufa kamabe. Bilanda landa, o mninga sale émission boye polandi. Muninga sali wepo landi keba la bilanda landa zwa conception na yo concevoir eloko na yo sala yango comme se doit mais bilanda landa oyebite makanti ya muninga sali na kati kuna général Chiwewe alobaki ako trahir ba tout nion surtout sauf 2 personnes wana atanga ke boso Nzambe ya balé président Félix Antoine Tshisekedi dako trahir bango mais pourquoi est-ce que il est accusé à trahison je ne sais pas. Abi 2 personnes. Nzamba ta rappelle personne. Tala kunteki, tala kumamba. Pour la vidéo oyo moto zonga, tout siko invité na biso. Suivez. Alobaka tous les jours. Ezala batumi balé na kotika na ko trahir bangote. Amen. Batumi balé. Mtu aliboso Nzambe. Na koti ko sala ba erreur nyonso ya mokili. Mais ko trahir Nzambe. Amen. Yami balé papa. Béton. Amen. Amen. Béton. Fatih. Président. Jamais. Jamais. Maman. Tata wana. Namanda moko. Namanda moko. Amen. Après c'est qu'il y a 3 étoiles. 3 étoiles. Après c'est qu'il y a l'imoso. Attendez. Après c'est un balai. Attendez. Après c'est un sac. C'est bon. Jamais. Wana. Soki okosilika je m'en fous. Amen. 3. Papa, à côté de ça, j'ai des brigades. À côté de ça, j'ai des brigades. À pomper mon corps. À pomper à mi balai. Non. À pomper. Et puis à tout, est-ce que ça a mon sous-soya? Derrière sous. Derrière sous là. Na koluka ni sous-souli. Moto auti na fulu. Moto auti na fulu. Na koluka ni.
Ce qui a lettre cravate. Et ça pour ensemble na ye. Amen. Même matin oyo koyoka matin ya oyo asiliki. Na koye bisaye papa. Je m'en fous. Asiliki ya. Pardon non. Po tozabat. Tozabat. Voilà ezalaki général Chiwewe. Il paraît qu'il a été transféré à Makala, la habité. Déjà Makala, Nandolo, on ne sait pas, mais voilà. Les gens disent qu'ils ont chasse aux militaires katangais, aux généraux katangais, je ne sais pas, acharnement, on ne sait pas, parce qu'il y a encore ces messieurs qui encore. Oyo, allez la TV, comment ça sonne Miguel, Miguel, ce qui me tourne, quelque chose, Miguel, ce qui Miguel là, l'angola, yépé, aux arrêts, la TV moutouana, TV au sakanati. Voilà. N'ayambi pour Nabino, mon ami personnel, le commandant Kongolo Anderson de Djobour, la voix digitale. Arthur comme étant analyste politique, il a maîtrisé l'histoire Oyo, il y a général Chiwewe à expliquer qu'est-ce qui s'est passé au juste. Mon commandant Kongolo Anderson de Djobour. Mbotenayo. Mbote, fiston Péline de Tata Sadek, mon ami personnel, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud. Mbote na maman Denise Nyakero, Pekolika, maman Olive Lembe. Voilà. Tokopesa mbote na Belgique, na bayo balandaka biso, mbuta Tiamuna, Oyo Azali, fidèle ya Radio Lokole TV, na maman na biso molonga na ye topesi bango mbote kuna na Belgique. Mbuta Tiamuna, mbote pe nkola pambola yo. Tokozanga te kopesa mbote na mama Yolande Kabasele na papa Kabasele oyo bazalaka na biso na Radio Lokole TV, pourquoi pas papa Johnny et évêque principal Alpha Polo. Honorable président, nazali na disposition na yo. Voilà. On va aller tout droit au but parce qu'on n'a pas le temps nous presse. Bah, parce que 10 minutes, il y a le Oyo, il y a général Chiwewe. Moi, je suis commandant Kongolo Anderson de Djobour. On a présenté comme la casquette et analyste politique, mais tu fus combattant, on a combattant, on reproche général Chiwewe dans les Kamounini. Est-ce qu'il est vraiment aux arrêts? Qu'est-ce qui se passe? Et ça chasse dans les généraux Katangé. Acharnement et pas un politicien Katangé, qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci beaucoup honorable président. Général Christian Chiwewe aux arrêts. Acharnement contre Katangé, jalousie, haine contre Katangé, j'ai dit facilement non. Pourquoi j'ai dit non? Fachi a rien à pouvoir. Akuta ba généraux Katangé wana, akuta ba généraux Bakasayen, akuta ba généraux Bandundu ya ba Congo ya Équateur ya partout, akuta bango wana. Atala ekolo ya Mutute pour nous montrer qu'il n'est pas tribaliste. Azwa Chiwewe achaye chef d'état-major. Est-ce que Azala est obligé au chef d'état-major? Non, il a fait des propres grés à Matisse Bouti, à commissaire à niveau Komakiwana. Général Chiwewe Oyo, ngai na Radio Lokole TV awa. Beaucoup de fois en intervenant dans le bac, c'est un traître, c'est un faux militaire. Ceux qui bonagan de Kweya, Mboka Nyon se Kweya, Tiba Sake, Goma na Bukavu. Bukavu, tout le côté, la loi déjà, Goma, je crois, ça, donc moi qui, mais Mboka Moussou, Tikala Kiwana, Nyon Soana, Ruba, Yawana place, Colta, Zali, Penza, Colta Oyo, Mwanga Chok, un milliardaire. Et Tomba Chiwewe, Moutazaki, chef d'état-major. Azali mutu ya mutema mabe, azali penza diabulu ya badiabulu. Soki natali video ya ye uche oyo nenga za koloba kena fachi na nzambe akotrahir bango te, aza pena Satan. Kokango bakangi wana ezate ya balangwika na tongo moko bakangi te. Babanda deja kolandela na ba conversation na ye, na batu na ye oyo fo basala coup d'état, banda kala. Si balongola ye wana, basa bandaka deja kozo ba preuve nango, bazali na ba preuve, balandela ba conversation ya ye barate. Si à comme un niveau comme il y a pas kangaye oyo, bah déjà fait un prêt pour le président à ça la coup d'état Kabila zonga na pouvoir. Donc exactement bah kangye na ba soupçon té, bah kangye na ba preuve
bakangi bato na ye entourage na ye oyo nyonso baza involve na makambo wana bakangi bango na mbongo ebele lisusu oyo efale bapesa bato mpo balekisa basoda bakota M23 bakota na Uvira bakende Kalebi bazwa Kisangani na Katanga bakangi na bapreuve eza teke makambo lokuta te bakoseli ye te aza likambo owangana te parce que ayebaki te basurprendre bango. Alors osama na tele ba message na ba conversation na yo okowanga na ndenge. Mais lui il n'est plus aux affaires, il n'est plus aux affaires, il a quoi faciliter en ndenge. Et quand ça de preuve comment on a procédé nande a dévoilé complot na ba complot na ba dévoilé on banda kala ba banda ko kanga ya bato banda kala ba kanga bato belé banda kala malembe bato biso to yebakate au moins le système ane oyo biso to kanisa ke non so bakangi mutu fo baloba so basali ba suspect mutu fo baloba raté donc bazo utiliser sagesse na intelligence moko ya makasi ya kovanda kimia kosala ba jeki zengi ndio ba kizengi me ba kizengi te balandela ba ki omone ba kinso ba sisi na kinja sana ba yebi bango deja ba okanga bango moko baso bakanga pe belé baloba raté si omone ba yokuya na chiwe wana ezele ke non ba komaki na suka fin près na bango chiwe aza aux affaires te aza na manduki aza na basoda baza na manduki donc ayebi sillage wana à travers na présidence azali conseil en matière militaire ya président à travers la présidence agenda la présidence chaque jour. Mais sikoyo ouais ba complice na banani bakangi na ni général ya wana azalaki soki na ni dirkab na ye bakangi conseiller na ye mususu bakangi ba généraux bien na o baza ba sillage na ye ba entourage na ye o à travers na bango o baza involve bakanga bango donc ayebi ba mususu bakangi bango ba mususu ayeba kita donc exemple na campagne moko ya très bien bakangi bango avec ba preuve ça makambo wanga na su ezate niveau makambo komeli ya wanga na ezalité. Est-ce que nenga balekisa basoda baso ba ruchu bamboka nyonso na baza na ba preuve na est-ce que na zakolela na kanisa ke no baso mona te nzoka bamona kame partika bango basala bango jeki zengo basala bango bakoma na otsi na niveau bakomi na lelo. Est-ce que conversation autour de mona wana o bazo publier so ya général Chiwewe na batu ya soto ya kuta et Rogi peut aux aller solo vous pouvez encore vous rappeler que batouana ne basala na aner wana ba fuite se bimara vous allez vous rappeler que makanga nani Beaufort bien comment dire son nani nani Beaufort Biselele tant makanga ye oyeba ke non tant bazwa téléphone oyeba ke non ba vidéo ne ya na ke de bimara ezali moyen wana na ezali ebimaki ndenge nini avant makanga ba vidéo na tsalo du matin c'est pareil na mwana mwasi o Denise o de Chicho so de Chicho tant bakangi omoni ba vidéo na ya na ke debimi ndenge nini bato wana ka ne bazana basana bango ba délire na bango ba bimisa biloko wana bango pe ba biloko so ba ballon d'essai ba bwaki pendant l'accélération ya no bozolo ba pamba butala. Donc les affaires ba bwaki libi support total la to comprendre et puis so tali il y a aussi na base la nanu ba to biro na yewana ba tone bazana wana kuba bino to passer na vitesse supérieure et là solo. Voilà, et solo, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails, Makambu général Chiwewe, nous on parle pas politique vraiment, Makas Awa, mais si vous lecture dans Makambu tout au lingo bayi na ndenge kendele. Bon, na ndenge mboge zo kendele, to komi na virage moko o to komi na ngo na sika to komaki, to zali ko luka. Ba minéraux na biso ya Congo ba bengaka scandale géologique. To bénéficier na yango te. Un pays riche na ba minéraux na sa mabele mais na likolo na mokili ba pauvre. Pourquoi? Parce que majorité ya ba minéraux na biso to profitera na yango te. Alors na minute oyo niveau to komeli sikoyo oyo to ça la deal na ba américain de façon que baya baza exploiter par la biso to za ko bénéficier. Parce que ba zuana ba la kisi biso na déjà mutu a ça la sécurité ya ba mine na biso na est kuna Eric garçon na Eric wana ozomona kolo Blackwater ezali agence ya sécurité oyo esilisa ba Boko Haram na Nigeria bango basala ba jeté basilisa ba guerre ebele ba mafia ba groupe rebelle ebele na Afghanistan na ba Irak partout donc bango ba yaka basala ba jeté donc soki ba yé minéraux na biso et rotika la fois d'intérêt na biso. Nayoka bato bako non Tshisekedi azonga abrader ba minéraux na biso pour rester au pouvoir mais minéraux na biso na toza nango actuellement ba Rwandais baza ko binimisa yango ba ebiso ki bazo bisebino que non exploitation
oyo basali na 2024 oyo et l'équipe d'exploitation yo c'est salama na ba ruchu wana na est kuna sortir ba quantité ba minéraux bimena et tsana na ko bimate. To profiter na yona nini. Mais quand on dit que les peuples congolais ne profitent pas à minerais, c'est vrai parce que est-ce que tu as suivi que Badba profiter d'ango il paraît sa famille Tshisekedi n'est-ce pas? Hollandi qui va porter plainte notamment la sortie membre de la famille Tshisekedi batang na combo Hollandi. Jean-Jacques Mamba a porté plainte on c'est que singai dans ma publié on a commenté na Twitter na ye à le but que non afundi ba famille Tshisekedi parce que baza ba belge mais entre temps mo pas za belge bakangaki awa na makala kota makala awa Belgique intervenir ba libérer citoyen belge de yé pas citoyen belge donc ça na makambo ya okamwati non Jean-Jacques Mamba te c'est que ba fundi bango bazo ko exploiter minéré ya Katanga batangi na ba kombo yo bi toujours profiter on a profiter ça doit profiter la famille ya famille présidentielle va profiter au population profiter non ya ngona zo bisayo colloque ya batu wana basangana ki muto a leader na bango ezali Jean-Jacques Mamba bango ne bafundi famille Tshisekedi na ebite ya kufunda famille Tshisekedi tankiki eza loisir wana théâtre de chénon sala wana azana mandat moko te ya kufunda famille Tshisekedi yenga azali wana pendant que boso e comme que non ngape na lamu ya tongo mo bonake funda mutu mais to mona bafunda ba tebele Kabila comme milliardaire na Congo ba tebele bazo ba mbongo na Congo wana na ba minéraux ya Congo nana mtafunda ba ye Jean-Jacques Mamba azana ni pa funda ba azana mandat ya nani azana mandat moko te ya kufunda mutu donc azana on théâtre de chénon za osala bon asala yango ti place au milieu de la pema yemo awaye ba place au milieu de la pema donc wana kutu to ko ça na biso pour yango te le retour de l'extérieur na biso ezali que non biso ba congolais bato batika kokosa biso to signer accord de paix awa na Rwanda bato balima interpréter on ndenge na bango Rwanda mutaza bénéficiaire mais tant ba moni Kagame abimi réaction à Kagame bato ça comprendre que non Rwanda za sous bénéficiaire na sur na réseaux sociaux oyo sont mutaza de solution la dit la zalité mutaza sur le dilo ba congolais ba perdant azali sous-sauté parce que Kagame la kisi bino que non ba américain baza na ngambo Congo baza ko soutenir Congo baza ko na défaveur na biso yango moni polémique sili muto ba soki non accord auto signé ezali na intérêt Rwanda azalité to c'est la facha que ndekuna parce que ba accord il y a dili économie comme ça Congo na biso bonga Congo ezali mboka oyo il faut vivre bien pour les capacités africains basida africain yo fanda na mboka oyo omona ba fermier nde basaka na mboka oyo bato bakena ko zablo mongo wa crédit na banque bakena ko banda ko babitu ka crédit mwana sisi kelas lelo lobi engagé na musala azana droit ko crédit parce que ba refuta yi au Congo ça la maraté pourquoi parce que mboka fonctionne professeur nangai ya comptabilité bancaire a ebisa biso que non soki banque eza ko sala te na mboka ce pays là n'existe pas to chaki tembe mais quand on a na mboka oyo na comprendre que non sans la banque mboka revivre te alors to banana ko fonctionner ba banque ya bien ya oyo ba escroc eza kuna na Congo te que non ba linga pesa yo crédit faut pesa buku lupangu te wana yango te ba banque fonctionne en wana te makambo bonga Congo Congo là ba ko vivre bien au moins ba biloko to stumisa maka chaque fois oh non social et da biloko miki solution na ngo za masiko. Merci beaucoup. La bandit ba comprendre. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous bouclons l'émission Nabiso. Il y a Lelo. Merci de nous avoir suivis. De Koutani tout à l'heure là pour la session Nabiso, Moussoussou. Alors, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.